Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira. Par la grâce de Dieu, vous informer, c'est notre souci majeur. Partagez, aimez et commentez. Sans oublier la cloche de notification. Tu es toujours dans l'information, bandeko ba vidéo, bozo mona wana, isa somo, isa pas si pour ça coller là. Na ebite na loba kanda, na loba nini. En tout cas, na ebi vraiment te. Et l'autre ça là, to sengara nzambe asunga mboka na biso parce que chaque jour il y a des dégâts au ezo salama. Chaque jour M23 Rwandais bazo saccagé, bazo emprisonné, bazo tumba, bazo salama be. En tout cas, biso to CP là qui meza na mboka. Pour ceux qui meza na mboka wana te, nous avons de familles là-bas, tozana bandeko. Ceux qui ne ezate en tout cas et on sait la biso peut passer surtout ba obazam na libanda oui biso on sait biso passer na musika mais bande on a biso ba obazam na Congo wana nde bangonde ba oza ba victime. Alors c'est notre pays tout semble pour na Congo parce que chaque jour il y a des dégâts comme je viens de le dire. M23 ba kangi bango na stade de martyr donc ba yé pour passer à coup d'état n'habité M23 ana ba comité na niveau ana ba komi ndenge nini et lokho ngape na olingana comprendre. Alors mes amours ba vidéo on a elibino boyoka tina suka s'il vous plaît vidéo mususu wana eza live au fi o azo expliquer continue azo expliquer comment est-ce que ba M23 na ba viola qui est ba kataki mama na bango soki lito soki nini ba bomaki bakoko na bango donc bablo moko bongo donc en tout cas ba révélation est somo s'il vous plaît nazo mona moi ko expliquer ezate. Alors sans plus tarder télévision et radio te ba image nyonso bozo mona awa nazo tchela bino yango suivez jusqu'à la fin, partagez. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas surtout de laisser pardon un petit like gentil. Alors sans plus tarder télévision et radio te Tolanda. Vous savez, madame, excusez-moi, moi j'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans, elle a été assassinée. Devant moi, j'avais 7 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. Ce que je vous dis, les Congolais qui me connaissent, je suis Zenobita. Mon histoire est connue de tout le monde. Mon oncle dont je vous parle, il est dans l'armée. Il est parti dans l'armée pas parce qu'il aimait se battre. Il est parti se battre pour se venger de la mort de sa sœur, qui est ma mère. Elle s'appelle Jova Sophie Bizingo. Vous comprenez, madame? Excusez-moi, je vais aller dans tout le sens. Vous, monsieur Franck, vous êtes bête, vous êtes un connard, vous êtes un inculte parce que vous ne connaissez pas ce que vous dites. Vous parlez sur le panel, vous ne connaissez pas la réalité. Je suis désolé, je ne vous retirerai pas, mais je veux revenir sur le sujet. Madame, j'ai été violée. Écoutez. Si vous voulez, je peux me mettre même en vidéo pour vous montrer comment on m'a coupé dans mes cuisses pour me violer par l'armée rwandaise. J'ai encore des cicatrices, les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Vous savez, madame, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai tout qui me monte parce qu'il y a ces gens qui se pavanent sur le panel pour raconter des saloperies qui ne connaissent rien. Au moment où j'ai cherché à connaître mon père, je viens de l'apprendre qu'il est aussi mort dans cette guerre. Madame, vous savez, quand j'écoute tout ce que les gens racontent ici sur panel, j'ai la rage, madame. J'ai la colère. Aujourd'hui, le Congo est seul et face à lui-même avec des incompétents, des incapables à la tête de notre pays, madame. J'ai la rage, madame, j'ai envie de faire cette guerre, mais moi-même si j'avais la possibilité, madame. Vous savez, dans tout ça, après, vous savez, quand on a de violence, j'ai été rejetée par ma propre famille parce que j'ai été violée, on m'a traité de sorcière. On m'a même condamné de la mort de ma mère qui a été assassinée. On m'a condamné de la mort de ma grand-mère avec qui j'ai été violée. Putain de merde, des salauds de Franck. Salaud de Franck, toi tu dis qu'on n'a pas de problème de terre. C'est tout les Rwandais, ils sont là parce qu'ils ont des problèmes de terre. Ils sont en train de tuer mon peuple. Ils sont en train de massacrer des
C'est mon peuple parce qu'ils n'ont pas d'espace. Et vous venez nous dire que nous sommes ses frères. Moi, je ne suis pas le frère. Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Parce qu'il dénonçait toutes les choses que je suis en train de parler en ce moment. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Félix Tshisekedi, c'est un traître. Mesdames, les problèmes du Congo aujourd'hui, en ces moments, ces Occidentaux, ils ont une mission. Ils veulent balkaniser notre pays en passant par Paul Kagame. Et Paul Kagame, comme il est à la recherche de l'espace, on lui dit, toi fais notre sale boulot. Quand on va diviser ces pays et ton peuple aura de l'espace. C'est ce qui se passe. Et ce qui se passe au Congo, ça ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne tous les Africains bantous. Kagame, c'est les Benjamin Netanyahu de la région du Grand Lac. Ils sont en train de collaborer avec les Juifs pour exterminer le peuple bantou parce qu'ils s'appellent des Juifs noirs. Quand vous regardez les commentaires de Tutsi rwandais, ils appellent le Congo Our Promised Land. Promised Land, c'est la terre promise. Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend de l'ère que vous allez suivre cette petite vidéo. Et c'est votre ami Simana Neshindikana, le jeune maître, fils de l'homme le plus salir du monde, mais toujours propre comme d'habitude. Malgré ces gens-là, la famille ne se fatigue pas à me salir, pour moi c'est pas un problème. Je me suis déjà habitué depuis longtemps d'y être sali. Ça sert à rien dans la vie de faire un combat que tu ne gagneras jamais. Vous avez des fortunes pour faire la guerre, tout le monde le sait, mais vous manquez de l'argent pour nourrir vos peuples. Les études sont très importantes dans la vie de notre humain. Pour gagner sa vie, pour devenir riche, ne demande pas d'aller à l'école. Bande konanga ibota la ndengeni ni lelo. Na RDC, Bakangi, Rwandais, mercenaires, au Bayaki déjà pour préparer le terrain, n'engeni ni M23 à côté na Kisasa. Mais tellement que Congolais, ya Kisasa, Kino ya Kin, bazali éveillé pour protéger Mboka na bango. Et ça li passe mingi, tout le monde a toujours, à chaque fois qui bitumbeza na Est, Kino bazolela pour na bandeko ya Goma, bandeko ya Bukavu. Mais là, tout le monde bandeko ya Goma ya Bukavu, vous allez applaudir, accueillir M23. Donc, pour Nabino, vous en avez à bitumbaïsa la kana Est. Je lance mon message, na Congolais tout. Oazana Kisasa. To veiller à 100% pour na Mboka Nabiso. Et ça li passe mingi comme on a Bukavu. Corneille Nanga, Azopesa, un Rwandais drapeau ya Congo pour le bakienda comme vice-gouverneur ya Bukavu. Babilo Babozali ko salir biso ba Congolais. Aucun Congolais qui na Rwanda un jour, alors bakienda ya comme vice-gouverneur Tonini. Bande konangai ba Congolais. Non ça va biloko o tongo midi pourquoi pour na kolamusa ko éveiller biso conscience. Le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Aux en France, na Belgique, na Suisse, partout. Et ça, mboka na biso te. Mboka na biso, nisa mapesa biso zali Congo. Alors, to bunda pour na mboka na biso, munguna akotate. Na lancé message na le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. C'est le temps, ya ko luka ko beng sa ba généraux nyon surtout. Kota la ba o baza ba traître. Ko radier bango immédiatement. Parce que la minute oyo,
Mboka nengezo kende et kende malamute. Il y a des généraux qui sont des traîtres, ils sont là. Bazola sake balingio mais na kasa mitem na bango balingio to appeler ça plan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour na rebelle akota ti na mboka na biso Kinshasa bandeko na ngai. Na wasaba biloko o tongo midi pour ko éveiller surtout conscience et biso ba congolais na liga mboka na ngai mingi, je suis un congolais. Na sala na France, na Belgique, na Suisse, partout. Bandeko na ngai tout ba keno mboka na biso ezali Congo, mabele o nzambe apesa biso. Na sala vidéo o bandeko na ngai bo partager massivement et kende pona tola sakeno tozali bomoko. Je dis et je vous remercie. Le pidongo nana tchaki tembe na ba patriote. Bonne nouvelle. Le Parlement européen vient de voter en faveur de la requête de la RDC contre le Rwanda. Bandeko, le 13 février 2025, événement mounene outo salama à Strasbourg, ba Congolais ba ki li banda ville à Strasbourg et yinda ki na ba drapeau ya Congo. Pour la ambassadeur na biso poids, a kenai ko plaider cause, parce que tout le baki front diplomatique. Fatia la kisi kaza fin diplomate a tikibino a soutibino a tindi batu bake ko solo la bandeko nazana ba chiffre sur 495 députés européens votants, 443 ont voté pour la requête de la RDC de sanctionner le Rwanda. Donc c'est une grande étape. Il faut sikoyo bah député, bah exécuter, bah décider, bah voter pour la résolution contre le Rwanda. C'est quoi yo? Gouvernement européen, bah bien commission européenne, c'est quoi yé moutako exécuter pour na bah boto la biloko nyonso bah pesa bah Rwanda. Mindele belenzo ka bazako yé bah na bango makambele gana Congo te. Bazako yé bah na bango te. Lelo ambassadeur a lobby nyonso pour les félicitations. Le professeur Christian Ndonga, la président, ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de RDC auprès de l'Union européenne. A sololi l'intelligence, la jeunesse et l'intelligence congolaise au service de la nation, de la patrie. Avec patriotisme, il a parlé avec son cœur. Bah, eurodéputé, bah, Léli, tant bah, Sango, que Rwanda joue à Kota Kabomagi, 12 000 bateaux. Tant bah, Sango, ça fait 30 ans que ça existe. Ajaba héros député Misusu. Naibisibino sal mawamatanga. Talaka yomoko on a plus que grand. Sur 495 députés, 443. Sur 495 députés, 443 va voter pour résolution à Congo. Que Congo va souffrir trop. Nous commençons à voir la lueur et l'espoir les quoi apparaître. Tokolonga, ezali kamama belé. Ezali kambuya Félix Tshisekedi yemo côté, ezali kambuya FARDC T, ezali kambuya parti politique T, ezali kambuya écolo T, ezali kambuya ba jeune T, ezali kambuya ba vieux T, ezali kambuya 110 millions de Congolais. Yaba ndokina normaux, biso tout oza na kati ya makambo etali kamba mabele de konanga toza na mboka mususu T. Kagame vient d'échouer en RDC avec sa politique. C'est pour la première fois que Congo a eu occasion, il y a un solo là. Na, ba mindele peut expliquer dans la situation de la Katamboga Nabiso. Ça c'est une étape importante. Et ça, donc là, Assemblée nationale va décider que salaire, il y a sonné mata 400. C'est que le gouvernement, pas Judith Souminois, Judith Souminois, a exécuté en haut. Il y a un des parlement, va député européen. Bango ba uti ko voter c'est quoi EKI na commission européenne vous avez gouvernement Europe ba député Europe ba uti na 27 pays ba voter que Rwanda doit être sanctionné c'est quoi commission européenne bitumbami ba toke pour scopo exécution c'est la niveau commission et pas yopi déjà madame Nabiso Wazalendo Muzalendo ya leka ki wana mwana mwasi Wagner bazol don le ba jeune na ba jeune ministre des affaires étrangères moi si jeune wana komone Thérèse Kaikwamba Wagner ambassadeur Nabiso pe jeune Christian Ndongala bango mi balende ba simbi makambo ba Kagame KO lelo ezalaki 4 ambassadeurs nde ba sololaki ezalaki question oyeba que risque ya régionalisation c'est-à-dire guerre comme régional pour
Oyo Burundi à côté du Congo, okuna côté du Boy, okuna côté du Boy. Et là comme guerre il y a Ouganda à côté du Rwanda. Et comme guerre dans la région de Grand Lac, ça va s'embraser vous allez mokile ko contrôler mon soutien. Ambassadeur d'Angola a tché Congo poids. A appuyé Ndongala. Ambassadeur ya Burundi a appuyé biso. Ambassadeur à Rwanda yolela atanga papier mabe alo baboye mabe makamba komaki ya yebite akota na anglais ye adma na ligne na français ye mutatindi yete trouble et koti na minute oyo la victoire diplomatique de Félix Antoine Tshisekedi sur Makambo. Et voilà, merci beaucoup les amoureux de Bibi Chumbombo officiel. J'espère que Tolandi Bissonion sur ma image, ça fait très mal. Franchement, ça fait très mal comme on a biloko aboye bande konanga moté ma passi Congo na biso, nous avons besoin de la paix. Franchement, toi na posa ya kimia na mboka na biso nzamba likolo asunga apesa kimia. Toyoki biso nyonso. La maman qui vient de dire que Batouana, ba M23 wana, ba bomaki, maman na bango, ba bomaki, maman na bango na papa na bango, ba yé, ba viola qui est même ko violé. Ba viola qui est bande konanga, et puis si pasi, pe mawa, kati na mboka. Ba viola qui est tanenga tikali, en tout cas, Nzamba pese makasi, franchement. Nzamba pese makasi, abinenga tikala, atikana ba mauvais souvenir, franchement. Atikala na ba mauvais souvenir, je vous dis, et pesi, pasi, pe mawa, katina mitema. Nzamba lola telema, asunga. Nzamba lola telema, asunga Kongo na biso, parce que, komona, batu bazo lela, batu bazo kufa, badege zo salama, oh bazui Bukavu, oh bazui Goma, oh bazui bazo pusana. Et ça la passe. Biso to sepelate, to mona bandeko na biso bazo kufa. To na posa ya kimia na mboka na biso, quel que soit ba accord na bango ba sala, oh ba loazo lendo, oh batu bazaba incompétent. Bato bazaba incompétent, ba yebi ko kamba mboka te. Omoni ya moroboye, mutu na mutu asana libre choix na ye. Ya rosala. Oza libre ya rosala choix na yo. Ngana za nangai o opposante o mutu a pouvoir te soki ndenge nini te. Ngana linga ka toujours na défendre la vérité. Ah bino bozolo bato baso conduire mboka ba incompétent. Siko mutu ni nazala compétent na mboka na biso depuis histoire à Congo et banda qui était compétent? Mobutu azalaka awat ba incompétent, président Kassavubu qui saye kuta leka na déjà Moussé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila le fils azalaka awat toujours même langage incompétent. Donc c'est toujours comme ça. Moutounion soit rozana pouvoir et rosa toujours opposition. Pour pouvoir peut fonctionner, il faut opposition et zala. Opposition automatiquement, il faut ezala pour pouvoir et fonctionner. Si finalement Congolais alingi nani, pour na époque ya JKK, ezala peka boy. JKK Félix Koutba finga ete. JKK niveau ba finga ye au senti babo ke tu nyonso bazo mutakaliser bango. Eza si masumo azo futa depuis boke tu ado finga tellement finga mingi. Batu bakomo mona oka lo wa plaisanterie. Batu bakomo moneka loko la osa la film, loko la osa théâtre, loko la osa ne comédie pour tellement finga mingi. Mais ko finga wana e affectera pe batu oui. Batu bazoli ya bambongo miyibi na gouvernement, y a pas de problème. Mais yo zo mibimisa victime, yo garant, yo ebiko finga. Yebaka ke un jour barozwa yo ata après 10 ans. Barozwa yo. Tobo ina biso te c'est notre pays. Il faut que teleme na bato bazo yiba bambongo, bato bazo sala mabe. Faut que teleme na ata président de la République. Toi na posa bongsela biso mboka, toi na posa asa ba tâche belé à corrompu pour se pesa peuple congolais, c'est ce que nous avons. Mais soki tozo lo bango ezate que non, il faut to finga ce qu'on dit mabe. Oza libre ya ko défendre
libre ya kozala parti olingi ozala opposant ozala muta pouvoir tu es libre mais ce qu'il faut que ba langage il faut retenir nous avons besoin de la paix la fois passée na monaki Bokechu la fois passée na monaki Bokechu Bokechu azoloba Bokechu azoloba banini ba M23 bakoti na Bukavu sikoyo elobeli wana donc tu sens que elobeli oyo eza ya mutu oyo azosepela donc il paraît anek osepela il paraît abandai kosepela komona Bokechu il paraît aosepela komona nde barwandais soki barwandais bakoti na kati ya bakoti na on appelle ça comment ndenge barwandais bakeye na Bukavu elobeli wana eza elobeli esengwe donc botasi kotala bango wana bakoti mutu aosepela kwa toyebi non il y a Zarane combattant. Mais ce n'est pas une chose ya osepela. Soki ndeko Bokechu be ndeko na yo oza opposant ko boyite. Ndeko no za na Bukavu wana ba M23 na ba lié ba betie masasi ba bomie ba violer ba katie liboko. Est-ce que yo osepela? Est-ce que yo osepela ndeko no na Bukavu za ndeko no za na Bukavu wana? Yoki ke no ndeko no akenda ki mission de service. Ba M23 ba lié osepela. Tout ça l'assemblant. Non. Tout c'est plein de loko oyo te to na posa mboka na biso ebonga. Mais eloko oyo eza no liboso kimia ekota. Poso ki guerre eza kimia eza na mboka te. Mboka ngo eko fonctionner ndenge nini. Eza lwa bo na matanga. Boza na matanga mais bino wana boza bozo mela ba bière, bozo fêter, bozo sepela mais boza na matanga. Est-ce que moto aza na matanga sepelaka? A sepelaka te? Ou bien mutu auti libanda aye ko bundisa ndeko na yo na ndeko wana bo solo la kate bo benga na kate loko moko te mais oyoki ke aye ko bundisa ndeko na yo soit ata na musika ndeko na bo solo la kate mabe moko ekomeli oyoki ke no ba assassin ba kotelier o sepela nango te soko sepela nango seke ozaloka nchor tongo poko atozomona ba M23 bango wana ba komi déjà na kin bakangi bango ba M23 na kin ngana encore bon c'est normal na kin wana ba mercenaires baza ba traître baza na kin to landa ki ngana bino audio ya mama Denise to landa ki ngana bino audio maman na lobi ke non au moins na ba solo la makambo na réunion mais au moins na makambo ba solo wana et commis de l'autre côté et commis na côté pouvoir ce qui amène ça. Qui amène ça? Donc il y a des gens qui sont des traîtres au bazar comme makambo ezo lekana na ma réunion na bango na pouvoir kuna bazo kene bazo donc oteka ba plan donc ba M23 on a des ba coach wana ba komi tina niveau akine encore congolais pas lisu makasi tina niveau ba kota na kin en tout cas il faut ka bakanga bango siko bakanga bango batu na bango nani nde atindi bino batanga mokonzi na bango ba coincer bango soki ba otumba batumba bango kuna comme ça droit de l'homme et yasima parce que bango bazolia bazo sala ndeko na biso mabe bazo boma bango tongo midi pourquoi basala bango bon comme ça droit de l'homme et sala soki ba mnie ko sala mutu moko akufa ki wana na c'était à Goma ou Bukavu. Bah, M23 ba bêtier massas parce que moi je suis congolais, j'aime bien le Congo. Le Congo c'est ma pardon. Ah oku misaka Congo ba bêtier massas ça kofi sur place ba otala ba olela mawa esili. Ba on ba limbi saraté. Bolana qui discours à Patrick Mouyaya. Il a lancé une information en disant qu'il faut faire très attention avec les M23. Bango batouana bazamité mamabe ba limbi saraté. Bango ba discuter na bango te. Bazal roi ba longola bango mayela kibomoto balati sa bango kinyama do bango so batali yoka bodo miki ka ere mukebo mi so atali yoka bo baby selonga becho lisasi atali yoka ka bo mi ko fiotole abecho bango bazabongo balimbi sakati donc ba yebi ne bazali siko ba ndeko na biso de bakufa lokwa ba soso tobo itembo kenza mabe omoninga. Donc moi je suis contre la guerre, contre le désordre. Surtout les bateaux bazo kufa. Ceux qui batouana bakiti na Congo parce que waya malembe so bakiti na Congo. Et ça la mandeni. Po wewa awlingata fa na ndaku 2 jours.
olinga bula na ye azwa mwa muke na ye acha na poche soko soki bino boye bokotisi ke bo interdire bango ke no kobima te fandaka wana omoni ke ozala bien te ozala bien te eza bien te makasi. Alors merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Aimez la vidéo, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Moi, je vous aime, je vous adore. Partagez massivement nos vidéos et puis ça passe. Kagame, bazo réclamer au mabele na bon. Comme mabele na bon, ba nani nde ba teka mabele na bon. Bino boya expliquer biso na ba commentaire. Parce que na moni tentu na nzolela que non ba yiba mabele na bon, mabele nini ba yiba. Hein? Et nous on nini o ici la raté. Bon luka pe aussi sa président Fachi. Bon luka pe aussi sa mambo. Ceux qui bosana ba corps au bosala. Bon respecter ba corps wana. Pour ceux qui montent le bi aya ko menacer, il y a toujours une raison. Ceux qui montent le bi que non aya o menacer, il y a toujours une raison. Il faut que parce que raison eza nini o etinda bango ba ya bazwa ba koma tina Congo bazwa Bukavu et raison eza nini. Et qui est derrière ça? Bon, luka ba précaution toko boko sambela. Boko sala plutôt. Tomoni Constant Mutamba, le ministre, atamboli na l'église ebele. Atamboli na l'église ebele pour chercher la prière, pour cotiser ba mabonza, pour na memela. Bato bazaki ba victime ya guerre. Bana basyo bazaki violé. Bazo linga basala batambola bazwa biloko na nyonso ba memango kula pona ko sunga bato bazaki victime ya guerre. Oui, c'est une bonne chose, mais justice a mboka esa la musala nango bato nyonso baza complice ya marambo nyonso ba kanga bango ba exposer bango yongo mona na ba M23 il y a des gens soit na gouvernement soit na Congo wana il y a des gens au baso travailler en collaboration na ba M23. Tala bakangi ba M23 na kin. Pour bakoma kuna na kin. Qui a fait ça? Bakoti na kin ndenge nini? Omoni ke no na Congo na biso muto ko tambola rabo vaike. Donc muto mo tambola sans position. Muto na carte d'électeur te identité ko to baye barate. Yango quelque part peut to komisa rapé ba mboka o biso to fandi oyo bango mona na fin du mois ba telemika na mwa kwemo mona ka bato immigration ba checker mukanda pour infiltrer ko kota na mboka boy trandeso bakangi ba na stade de martyr ba koti na nzela nini pour ceux qui na ba frontière nyonso nde mboka eza na ba problème boy na ba frontière nyonso ba che sécurité ya makasi avant au côté faut na mukanda mais tellement mboka na biso za mboka ya coopération eza mboka miyibi. Surtout bato nyonso ba travailler na ba frontière wana omona mutu boy muyibi mwevi kofno ozo comprendre muyibi era moni mutu akoti ako identifier te loko moko ta so ba finika mbo esili alekisi na ye mutu mais ko bate mutu wana za traître aye na mission soki bato wana ba wala ba soki ba M23 wana bato wana nyonso na ba Rwandais wana soki ba ye ba lati ba bombe. Ceux qui ba kamikaze ba yeke no ayeka na stade de martyr na mi latisika ba biloko na nzoto wana andimi na kufa bombarder ka stade de martyr wana siko banani ba perdre biso. Donc Congo ministre de justice bo luka justice pour makambo yo bato bazali ba ministre basala ba sécurité ba nini bo renforcer sécurité na Congo. Pour ceux qui ba komi ko kota déjà ba mso bakanga ki bango do chaque jour bazo kanga ba M23 bazo kanga ba Rwandais tozo bate ba Rwanda ngo bazaka ba o bazaka na kin to ba Rwandais wana bazaba o ba uti libanda na ba Goma wana ba uti na ba Kigali wana ba ye ti na kin wana. Alors merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, partagez nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup. Nous avons besoin de la paix. Kimia na mboka na biso. Bopesa biso kimia. Kimi fanda na mabota na biso. Nous avons besoin totalement de la paix. S'il vous plaît, bopesa biso kimia bakondia mboka. Boluka ba précaution nini o bino boko sala pour Congolais na kimia à se retrouver na mboka na ye. Bato nyonso baza ba blessé de guerre botongela bango ba camp.
botongela bango village na bango cité na bango bochela bango pe sécurité parce que azane ka congolais atombe neka victime ya likambo ayebi likambo ayebi mutu na makolote atombe neka victime. Alors, merci beaucoup les amoureux de Bibi Chambobo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Mbombo officiel. Bibi Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Mbombo officiel is the best.